Kombo ya Karine Mokonzi olobeli ete ça fait 1 mois. Angelica makambo ozoloba tala. En tout cas nazali na posa osalela yo émission te. Mais bon etouche nga nakanisa na bato balandaki live na yo etouche bango. Mais bon fona salaka mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Angelica olobi opesa exemple Jaël alukeloka osala pambate yo osali déjà 1 mois otangi komba Karine Mokonzi te mais bato bazotala olobi bongo Angelica d'après yozo kanisa boy soko sali émission mobimba te pona Karine Mokonzi wana nde otangi komba Karine te non. Angelica bemission na yo nyonso salaka bando banda ti osalaki lobi pona Jaël toujours ozosala pona Karine ozotanga komba Karine ozoloba Karine. Angelica sans komba Karine ko okosala eloko te d'avance yo moko kanisa bien sans commentaire bato nyonso bakobenga pana yo bakoloba Karine te bato nyonso bakobenga po yo salaka direct bongo te tango osala direct okotia telefone babenga tango bakobenga est-ce que Angelica yo yebi te ke komba Karine kolobama oyebi te oyebi bokopesa yango exemple bokokumisa yango bokozala contre yango même soko olobi kaka bachinois bakoti olobi deja Karine mpona kende kutu musika yo moko soko ofungoli kaka micro to olobi nakomi na deuxième site donc elakisi olobi kaka Karine. Angelica pour vraiment site na yo ekoma kotanga komba Karine te okoma koloba Karine te eloko liboso sala boye yo moko banda yamba bato batangi bakosoli ata komba Karine te ni bapesala mo exemple yo moko pe kolobaka eloko etali Karine te zala nengwana sala émission lokola Bibi Kapinga. Bibi Kapinga kuta salaka politique alobelaka Karine te azolobela politique mais ye moko alobaka d'avance oyokaki makambo alobaki na Belgique donc ye moko asentiraka toujours image ya Karine pembeni mais entre temps Bibi Kapinga penza alobelaka makambo mosusu azolobela ni la Chine azopesa ni exemple ya Karine bato bazobenga bazoloba peteke kombo Karine azolobela ne pe bachinois te mais Bibi Kapinga asantira bongo yo Angelica oso kobeta tolo soki nasala émission eza te mpona na ya kotumbulo ou bien na bimiso ridicule te yo moko maloba olobi omibimisi ridicule. Angelica bato nyonso bazoyeba ko okoma kosala nyonso orachete na Karine yo bien sûr ozokanga Jaël fo koyeba moko yo pe okoma kosala nyonso orachete et puis oyebi bien bachinois bakoyambo ndenge ozalaki te
oyebi yango bien. Yo moko tala exemple opesaka na bachinois mpo na bato mosusu elakisaka ke olalaka olamukaka oyebi importance ya bachinois. Ozosala nyonso soki motu moko ayepa na yo ezala za chinoise to chinoise révolté to motu mosusu akosa za chinois, yo pa na yo importance bato bayeba kaka chinois yepa na yo. Bongo yoka nango gangaka bachinois baye, bachinois baye, bachinois balobi bango boy. Angelica kolobelaka la Chine teke balobi boy. Parce que tango lobelaka Angelica bato nyonso bayebi boy. Ozoloba po deja batiaka neti yo na bachinois bokoma koyokana. Non. Bachinois bazali plus de 100,000 personnes. Bachinois baza penza ebele. Tout d'abord bachinois oyo babengaka deja pa Karine baza ebele. Oyo bakotaka pa Karine baza ebele. Mais mpona koloba na nkombo ya la Chine esengaka modele moko boye. Mais entre bango moko bachinois bongo sikoyo yo oyambi moto azala chinois, azala chinoise to azala ne chinoise te aye na nkombo ya bachinoise, tika na kokanisaka biso tokocroire yo makambo ozosala tolobaki bachinois bakendeki na chaîne. Non, biso tokomona kaka obandaki korachete komi somba. Donc makambo oya na internet na nkombo ya Karine, makambo oya koloba mpona Karine ezala te. Eloko oya kaka ako outilize nkombo ya Karine ozwa mbongo. Eloko mpe oyaki awa mpo oza na kanda Karine mokonzi azwako susu. Non, obanda komona neti azwako susu ndenge oza te. Orki Karine mokonzi na kala nde abanda kozwa yo ndenge oza te. Sikoyo azwako ndenge ozali. Angelica bakomportema no moko ezolakisa no. Karine na kala asurnomme yo madame. Eza te soki asurnomaki yo madame okomi mpe madame. Eza neti soki par exemple Karine mokonzi asurnomme yo madame Pucci elakisi tokomi Poutine. Oza no kaka Angelica ngo ndenge eza mama oyo aza na bana 5 asundola bango na Brésil ya liboso akomi na 18 ans. Mama na ye aza infirmier ye mutu abokolaka bango. Ye atindaka mbongo. Ye alingaka charge te. Alingaka kaka avivre bilengi na ye. Mwana okutu aza ne sikoyo po aza na ba domestique bakengelaka ye. Mais soki otiki ye moko na mwana akomelise mai po azala libre. Donc yo oza bongo. Sikoyo Karine azongisi yo bisika ozalaka. Yango wana osilika. Ti sikoyo ozalaka osilika. Mais problème nde ozosala na internet oyebi ke oza na besoin mbongo, oza na besoin bato. A part wana bando osalaki site ozosentir kimia, ozosentir okomi na bakamarade na poto, bien sûr virtuel. Ozosentir nkombo na yo evandi koleka babwaki yo libanga. Nzoka libanga ya Karine mokonzi moto se evandisa yo. Tango mpe obandi émission nkombo na evandi. Po liboso tango Karine aza kobwako oza kokanisa nkombo na yo evandi penza te. Mais banda yo moko koti na site okoma kosala bémission ndenge osololaka na bato bakoma koloba no okoma kokama olobi donc Karine penza ntango aza kobwaka ngako mokili eyebaki ko yango olingaka kotika nkombo ya madame te. Oui, Karine avandisa nkombo na yo na première tour. Alobi sengo wana tu ezosala yo na ndenge oyebi internet yango ozoluka osarechete na Karine. Oyebi ke bokosa ndenge bozalaki te.
Karine akozwa yo ndenge ozalaka, akozwa yo ndenge atiaki liboso te po afula yo. Yango wana oyelaka biso be stratégie. Mais Angélica mokolo yo kotika koloba nkombo Karine na bato babengaka bati koloba nkombo Karine, okotikala na chaîne moko te, mokotikala sans chaîne. Soko oza na chaîne okotikala sans news. Chaîne na yo ekokangama, ekostope. Soko oyekoyebisa biso soki oye kolobela biso likambo, ekozala kaka okoloba ozotourne film to okoloba okei koluka mosala to okoloba oza na bafere ozosala. Omo ndenge ezali, alors Angélica nakanisa naye koswaniso te, naye kofingo te, naye kosala no mpe rando te, me naye nde korépondre yo. Et puis ndenge naye korépondre yo boye oyeba ika kokozwa réponse yango takosi te. Nakanisa réponse yango akozwi esala yo ata mwa eloka bien ko tikala malamu soso liso mama soso. Bandeko ba bolingo likambo ya kitoko likambo nini? Le 1er février ti le 6 février toza na forum botuna te soki nini ya kitoko. Yo moto olobaka ke mboka secteur nyonso baokipango na bapaya, kote oyo bachinois, kote oyo bendie, kote kuna bapakistanais. Alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022. Kuna okoya na compétence na yo, okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani? Fati Beton. Tala yo ozoloba papa robo olie yango longoli masque, me yo pe yaka na compétence na yo, yaka koloba na forum le 1er ti le 6 yo pokolia. En plus bandeko no tango tokozwa basecteur wana bakoteka susu lopango te, mais soko yete bapaya bazwa toujours na secteur wana, bandeko no bakende bwaka ngunda wapi na kanku popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati Beton bango kuna baposa bitambe otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.